Voilà Tobandi, troisième saison, il y a film Labiso, 50 jours avec Christ. Et bandeko likamboni nyoyo. Mboka ebosani lisolo, ebosani bambeba ya kala. Zokande makila ya ba innocent e bandiko ganga. Lelo makila wana eluki ete mboka mobimba ezala sous la menace. Ya ba esprit o eza ko menacer ko terrasser via ba population. Misusu ba mona ba nyoka e voilà l'isolo na biso 50 jours avec Christ. Tala lelo famille royale e yambi bapaya. Menzoka makambo ba moni na nzela bande ko balapi na ba voyage yango. Toyebi na histoire ya filme oyo. Le roi Ujemba. Tozongi na kala, tozongi na ba souvenir. Mokonzi tangu wana zalaka un jeune prince babenga kai prince Ujemba. Toyebi atiaka mwana mwasi Zemi. Lokole zalaki soni na famille royale. Tata na ye aboyi alobi jamais. Qu'est-ce que c'est? Makambango yango yo. Tango mwana mwasi pena kobota. Le prince aza komema ye wapi na nzela zamba. Na rappelé ma solo, le prince tozomona bambula seleki lelo aza le roi mokonzi Igwe. Mais tango wana zaka boenzoka. Masolo oyo bato bazalaka te. Ba témoin bazalaka te po babetela biso lisolo. Nzoka yende na mwana mwasi Zemi tala pasi Zemi monene. Pena kobota atelengani yepe komonganga te mayela koboti sapasa nango te somo ya komona mwana kobima mwasi pasa kobota makila kotanga. Voilà tozomona le prince asuki kaka be wana siko nini kosalema masolongo nzoka kala eloko toyebaka te nzoka yango yo nani asalaka mbeba. Mwana zobotama tala ba condition. Alors que c'est vrai mwana oyo azana makila ya bakonzi. Parce que azali mwana oyo le prince abotaki na mwana mwasi oyo. Mwana botami nakati ya zamba. Mwana ya un prince du royaume. Simana eko botama. Voilà. Sage femme azate abotika na makasi ya bonzambe. Le prince atali. Ah, atika akende nini asala masolo oyo sele kaka la totala kaka abimisi mopanga azalaki deja na makanisa koboma alingi masolo esuka na zamba moto ayeba te abima kaka pamba lisolo tikala un témoin des événements nzoka un chasseur kaka bakote wana amoni à reconnaître le prince du royaume. Mais prince Simba Kambelite po boma, c'est quoi ça? Ah, osadina, yo, bino bato, mbeli, nalisu, prince abomaka. Alingite moto yeba likamboni nezaliao. Moi nazolela, mama pe akufi, le prince du royaume, prince Ojemba, akimi atiki bango. Atiki pe bemba chasseur nasima. Après cela, oyo babenga ye Ezewani, aza lokola la déesse, aza lokola nzambe oyo baguma melaka na mboka oyo. Ye tango amoni makambo oyo akoti yango. La princesse de la mer. Voilà tomoni Ezewani. Akomi wana tali amoni ebembe ya mama mwana akolela. Oh bandeko makambo esalama kala. Ya lelo te kala. Azo pusana mwana mikufela kite azali 50 jours avec Christ. Voilà croyance motomoindo très liée à la tradition. Bazana bazambe bagumba melaka. Voilà lelo
moko abotami na makila ya bakonzi kasi babwaki ye na zamba tango azwi ye mbala moko dispari landa bon ezalaki nango te intention na ngai naboma ye te bon kutu natikaki bebe wana nazalaka kati ya zamba nga na kimi na ngai alors sikoyo nani kati na bango azolanda nga lelo eza bebe toza mama na ye igwe bebe oyo tikaki na nsima ye nde moto azolanda o lelo non c'est pas possible non mais esali bambula ebele natikaki mwana nasalaki eloko te igwe tangu ozongaki ndako ezewani oyo ya mai abimaki azwaki bebe igwe esengeli okanisa malamu ete tata na yo yende mutu aboyaki nzambe wana ezewani parce que la déesse apesaki biso victoire te na baguerre tosalaka na bambula wana pe papa na yo agiraka akogumbamela susu te ezewani na ebale wana pe yo pe olandi ndengo moko sikoyo igwe ezewani pe na bebe se décider ba détruire mboka mobimba mais nganga d'après ba guerrier bakendaki balobaki ke bamonaki deux esprits na kati ya zamba ezo chasser bango eza mosusu nani yango ekozala te ye moko ezewani eza ezewani te mosusu wana eza nde moto yo igwe abomaka po abomba secret moto ayeba te kutu esprit mabe oyo ya zamba ekoteli nsoto na ye pe bozomona na minute oyo epesi sikoyo privilège abanda revanche na ye elingi koloba keno mboka mobimba toza sikoyo nelakeli mabe mais nganga ezemo est-ce que eloko moko eza te tosala mpona kozongisa makambo na nzela ndeti kokitisa bakanda bamilimo mabe ah mon prince eloko kosala eza te c'est parce que bazambe bakangi monoko igwe yo nde réellement oyebaka likambo ebungisaka ndeko na nga mwasi na mboka oyo banda ntango wana obomba secret mpo na yo moko igwe hey bon eza na eloko te nga nakoki koloba sikoyo sauf ke nakoloba kaka pardon je suis désolé na baaccident nyonso salami. Est-ce que pardon et kozongisela bango ndeko mwasi? Est-ce que je suis désolé yango kopangusa bango mai na miso? Mokonzi c'était un jeune homme kala tango abomaka kutu te atiaka nde zemi. Mais tomoni ndenge zemi ekotaki na zamba zemi ebotami mwana wana lelo balobi azongi po na vengeance d'après Ezemo tonganga ya mabele oyo. Mokonzi a se souvenir que oui bambeba asalaki elandi kino lelo ezolanda kaka ti ekosala ete ye pa futa afuta na oyo yasalaki ekosuka wapi abandi kozongisa makanisi na nsima a réparer ba dégâts s'il le faut atali oh akosenga nani bolimbisi 50 jours avec Christ. Voilà tradition oya bato moindo. Lokola moto moindo aza lié na tradition. Respect na honneur apesaka na tradition ebandi kolia ye. Mais mobali nanga ye ozoloba nini? Ke igwe nde motu abomaka ndeko na mwasi oyo abunga pe mbala moko eleka de cela 28 ans. Eloko atubeli lelo na palais royal yangwana. Soki ezalaki Ezemo te aya kotuna ye na kanisa linga bomba sekiro na tiba kunda ba kunda ye. Aza mobomi akofuta. C'est ça le problème. Nani yango sikoyo akofutisa ye. Nani yango akotelema apese tumbu. Yende moto aza kutu mokonzi. Aza na pouvoir. Pesi sikoyo asa suna mbongo. Elo ni sikoyo tosala ye. Papa. Olingolo basiko keno monstre oyo aza kwa teke batu na zamba azali mwana mwasi ya ndeko na yo
d'après Ezemo. Ah, bakotika pete alobi. Kino royaume mobimba o toko sokwa matobunga. Banzambe baboya yi. Mbano. Eza igwe nanda kuna ye. Nde baroboma. Eza ya solo. Naloba, ndeni nkasi motonosa kota makambango, motonosa lata makambango. Tala, mwana. Nakosa yote. Soko yebaki makamboyo. Ndo lobi boete. Igwe azo représenter royaume mobimba na monde spirituel. Soki bazambe bayebi ko pese tumbu na mokonzi. Na oya salaki mboka mobimba tosala ngambo. Donc Ezemo asala loko akosala te. Rien. Ezemo akosala rien. Eloko faut salema ko papa. Nani akopesa yano? Nani azana solution? Mokonzi asala kambeba. Lelo ngambo elati mboka mobimba. Suspense. Yo. Ozali mwana ya bato oyo batomboka pe basala kambeba. Okanisi kosala kaka nyoso lingi po bapesa moi pouvoir likona yo. Na lobelaka yo. Sepela na nutango sana bomoi. Parce que suka na yo zali awa. Ponga moko na zo boma yo. Nini ozokanisa bilake yo ko boma nga yo. Na nini yango? Pona nini? Olingaka ko boma bato yo baza pembe na yo po ba protéger yo vraiment. Ezalaka comment hostile? Comment hostile ozozong selanga réponse. Na loba yo loba. Suspense. Transformation. Liboso mokonzi ya komi anaconda. Mokonzi amoni anaconda. Suspense. Ebandi na bandoto wana avertissement. Ah. Mokonzi. Mwasi akoti la reine. Atele longia mawa. Sa majesté. Kolobelanga teke non ezakaka ndoto wana ka mtezo songela yo. Kutumbalo ekomi grave. Nasalaka erreur esala bambula. Kutu naebaki ka ke un jour ekolanda ngai. Naebaki te ke non eko affecté na bana mboka. Mais papa sikoyo tosala biso so berere te. Yo oza mutuluka batu nyonso. Mais zala kaka sa makaso tele mokendeko. Ezana ba erreur ko sala ekolando pe fino mobimba. Nasala kambeba. Pelikolo. Ya princesse ya Mayuana la déesse wana a contrôler likambo. Pe azu influence likolo na ngai. Na tango yo nazana faiblesse. Nandimi ke tango ako se décider pour la vengeance na ye. Nandingilingi te e affecté batu na po ya mboka na ngai. Soki ngam na sala kimbeba ezala ngai. Oh papa na lobi ndenge moko yo sala makasi telema po na biso. Nyonso koleka toko za malamu na yoki yo. Yela ngai likazu na ngai na masanga mbila likambute mokonzi. Mokonzi aluka pe consolation. Omoni bambe bango olinga kaka kozwa raison lelo raison pe landi yo. Okomi na kaka obani koloba yo moko. Tala likambo. Tsembe na ngai oyo nini anaconda? Nansela sikola koleka ndenge nini? Bandeko mama moko azotala moni anaconda. Bana mibali bilenge pe batali bamoni anaconda. Esangi explication. Mboko yo. Ekomi kobangisa boye. Nabaleki nzela. Sa majesté. Makambo yo esangi contrôle ekomi grave. Tosala eloko mbangu plus vite que possible. Itiobi. Batu nyonso bayebi ke tosala ngambo te. Toyebi ke non tosala quelque chose. Mais question ezali nini yango kasi tosala? Nini tosala? Biso nyonso toyoki Ezemo. Yende lisu na monoko banzambe na biso. Tanga lobike ezane loko susu te tokosala. Siko bango banani ba osala te. Tosolo bla susu te. Monstre oazo kota na zamba po aboma rabatu. Totika siko zamba mpona ba monstre. Problème langeza karake. Ndenge nini tokolongola piton anaconda oyo abani ko ningisa mboka mobimba. Nalobi ye akangi nzela kate alie batumi bale tozo yeba te tozo compter déjà eko suka wana te esengeli tosala quelque chose pe tolongole na nzela. Igwe sa majesté
nalobi moto epeli likolo ngomba nini yango eze ngwani azwi abandi ko dévorer a dévorer susu bato mibale na tongo lelo makambo tozoloba yango avant ya te bosi boyokaki sango toyoki siko solution nini toza nango bongo solution nini so yo lingi awa yo ye neloko te ozoluka solution awa biso moko mpe totelengani likambo eleki biso na monene toluka solution esengeli biso nyonso toloba te toza na guerre se bandi tokotaka makambo biso nyonso bakati masolo ezemo akoti igwe ezemo mbote na bino bapaka nakanisi oyoki basango bauti kopesa yo siko tosala nini igwe likambo ezosenga sacrifice un sacrifice oyo esengeli epesama bon yo moko gere likambo yango malamu igwe bakoko bonzambe ya mabele tradition yango nde igwe atamboselaka mboka toza na mawa bandeko lokola mboka oyo batanga nanu nkombo na Yesu te voilà baza kaka sous la captivité bowumbu moko ebanda na molimo ekangi mboka banani waluki bowumbu oyo ezali banzambe ya mayi banzambe ya likolo ya banzete banzambe ya mabele nyonso wana ememi captivité to bowumbu. Bien que la Bible dit si le Fils vous affranchit vous serez réellement libre, lokola batanga yango te pe bateya bango yango te mboka oyo eza kaka na pasi. Babandi cérémonie balobi bon banzambe bakitisa kanda molimo ya zamba etika kolia bato ezemo aye na soso d'après la tradition bien sûr abandi ba cérémonie oyo ya yebi po bango balobaka boye nde solution ezali 50 jours avec Christ Nabandimbola avec Didier parfait sans défaut sans tâche zéro faute ni correction masolo na kati ya glive. Oh boyeba biso toza bato tobonga te tozali ba parfait te mais berer tondima yango esalamaka. Oh ezewani koyoka kanda te biso toyepai na yo nazali awa na présence na yo na sacrifice oyo ebongi na yo ezewani sacrifice oyo ekosepelisa yo sacrifice oyo ekokitisa yo kanda ezewani yoka biso mawa. Oh tangu baloba mwana oyo aluki atuna mituna ti esika mama koki koloba na ye te ayeba ete azoboma bomoi na ye obeti mwana na loboko ya bobali na loboko ya mwasi yeba koyamba ye ndima sacrifice na biso ndima sacrifice na biso. Oh ezewani ndima sacrifice na biso ndima sacrifice oyo ezewani. Réaction batale bale ebongo ne komi makila mbanu oyo nini bazalaki mibale moko azoganga asuki wana oyo nini apanzani mike elingi koloba ke ye abwakisi sacrifice na biso topesi ye elingi koloba kaka ke alingi kaka biso nyonso tokufa c'est tout. Bon nini susu kosala po expliquer makambo oyo biso toza milimo te toza kaka bato ya nzoto na mai na makila ntango biso tosali berer esengeli quand même tobongisa toza bato te sikoyo na ngambo na biso bon tondimi erreur c'est vrai tose décide toluka kimia tobongisa esika tobomi toke kopesa sacrifice ye aboaki yango aboyi yango sikoyo tosa sikoyo nini igwe bandeko na bungi
abeti monoko nga na yebite o abeti masese oyo mokonzi kaka yoki o Igwe esengeli toza na choix mosusu te tobunda olobeli ngai awa ke soki tobundi na ye biso toza na chance te sikoyo ozongi obandi koloba keno tozonga tobunda sikoyo Igwe toza na posa te ya kokanisa koganye bitumba oyo toza nde na posa ya kobunda nanu soki tobundi nanu nde toyeba ndenge tokovaincre tokolonga na kati ya bitumba bongo tokanisi tobunda liboso ok bon ça va biso tokobunda kaka toke na bitumba lokola yo recommandé ndenge wana ezemo bon tobunda kaka ça va toyoki yo Suzy azobenga na telefone mama nazo biso kobanga mo nazobanga awa nazo kwa kutu kobima te nazonga nakangami ya mama nazo kokate oyebi piton anakonda moko boye azo bima na nzela oyo ya mboka tito koma boye mama ozo comprendre te nga na boyi na nga na bima mboko oyo pardon nazobanga na ngai mboka ngo ekomi na banakonda te mama yoka naza posa soa na papa te nazobanga kutu akosilika yo lobela ye ko pardon oui ok mama pardon salango ko mama pardon ça va mama nandimi kaka ça va likambo te mama merci ok ça va obengi na ndako ouais na bana solo na mama na ngai mama promettre que akosala quelque chose pe akosola na papa pour likambango basala quelque chose chérie s'il te plaît mon amour nazobanga obangi zana kimia esengeli to banga ok naza awa pona yo awa za sécurité oui na promettre yo nyonso na kosala na pouvoir na ngai pona batela yo komi tungisa te ça va mais mon amour je suis désolé le quoi dans ce spectacle yo bon fallait quand même nakanisa naibaki te limbisa ngai na comprendre yo na comprendre nyonso ok bon na tombokeli yo te naza contre yo te namoni makambo yo omonaki na nzambe ezalaki somo c'est rien na comprendre yo bolingo esenga boye compréhension ebele alors sikoyo alingi nini nasala mpo na ye natindaki ye kuna papa pardon Suzy accéléré oui mais aussi otombokeli ye mpe mingi te papa sikoyo c'est le temps oluka solution mpo na kozongisa mwana ndako papa avant ke eloka mabe susu ekoyela ye kuna oyebi combien biso tolingi ye mpe biso tokomilimbisa te soki totiki ye mpe likama ebakami kuna yango wana amoni ke oui c'est bon abuse abebisa affection nazalaka nango mpo na ye te papa sala eloko mpo na kosunga ta mboka wana kasi tosunga bato baza na likama ndenge ozomona naza na programme moko boye très chargé jamais nakoabandone banzela na ngai mpo nakende olanda ye te permettre ngai nasala yango kasi te papa ministre alobi mwana akendaki na matoi mangongi mwana olingi matoi eleka moto lelo koyeba baguerrier bino tondimi bino topesi bino mbote Igwe naza na fierté mpo na bino nabetelaka bino tolo bampaka mpe awa ya kabine baza fier na bino mpe nayebisa bino sango ndenge bondimi bozala ba volontaire mpo na kodefendre communauté oyo
na molimo ya zamba elinka koloba kaka te boza kaka bana batata na bino me boza penza bana ya bakoko ya mabele oyo omoni toza na histoire moko boye penza oyo etondi fierté pe biso tokota na kati ya histoire wana biso tolonga tokendaka liboso mpe tolukaka solution lelo na ntango molimo ebandi komenase biso tokozonga nsima te ntango bato lokola bino bayakuza bozali bino bokende kodefendre biso mpe ntango bokozonga elonga ekozala ya biso mpe naza na esengo ete bino nyonso awa boza nano baselibataire bobali nano te malamu boyeba ete bokende te mpo bolela basi bokotika na nsima te le moment bokokende bokozonga na elonga soki victoire boyeba ke bokobala bino nyonso bana mboka oyo esuki wana te mpe nakopesa moko na moko na bino awa mabele monene orenie na yango merci mokonzi wana ekozala mpo yo mpe olobela bakoko na yo ke nazokanisa biso ntango tobundaka na kati ya zamba mpo na mboka tala oyo mokonzi asalaka mpo na biso kobanda wana bino bokokende nanu na temple ya Ezemo apesa bino puissance spirituelle mpe aarme bino jusqu'au dents bozwa nguya ya kokota na zamba mpe nayebi ete eloko moko te ekotelemela bino naloba yango lisusu toza fier na bino bino bokende mpe bokozonga igwe boye ezala ekozala bongo igwe bandeko bango bake na nzoto bake na mai na makila alors ke bazokende kobundisa baesprit méchant na kati ya zamba Ezemo asalaka oyo ayebi mpo balobi Ezemo pesa bango nguya balatisama bazala revêtu de puissance ndenge bakanisi parce que toza na confusion toza na molili moto nyonso akanisi ke yende aza malamu bandeko nalobaki tant ke batangi kombo na Yesu te tant que vérité eteyami te ngambo na ngambo bazaka na molili moto aza na nzambe aza te oyo akolonga alonga akolonga mpe na bonzambe te makolonga na molili wana eza précision mokonzi atindi baguerrier bavolontaire balobi bakowa mpo na mboka ata tokei tokufi kombo na biso ekotikala mpe lisolo ekotikala na mboka oyo bakotangaka bakombo na biso lokola bamartire bangwana bakei bakoti zamba balobi boni milimo oyo tiki mboka na kimia te lelo tokosukisa yango 50 jours avec Christ. Bandeko soki balongi nayebi te soki bazamba mabele bakotika kaka ba innocent bakufa kaka na makile na bango ganga pamba po eza kanda ya ba innocent oyo bakufaka na zamba oyo un chasseur akufaka innocemment po amonaki kaka le prince bongo esukaka ndenge wana ata bino moko basilika te mwana mwasi abotaki mwana na kati ya zamba akufaki innocemment ata bino moko batike ka ndenge wana elekaka bongo nalobi lisusu ke bebe abotami esika akenda toyebi te bambula eleki bongo asilika te voilà bakanda mosusu ekomi na raison nzoka mokonzi atindi bango yende mutu abandaki mbeba mokonzi azalaka prince ntango bambeba esalamaka kala na baguerrier kutu batindi nano babotamaka te bazalaka bana mike sikoyo baye na bitumba badefendre mokonzi mpe mboka mobimba
full of sorrows. Eat a forest filled with death, filled with sorrows, filled with fear, filled with trembling, filled with danger. Onyaga wana ya soya. Don't go alone, cause it is filled with danger. It is filled with strange things. It is filled with strange demons. It is filled with monsters that eat human flesh. Ah, mokonzo yo alinga réparer ba dégâts na koluka kama nduki ebeta. Foti na epete sacrifice ba pesi ya boyango. Eze wani aboyi sacrifice. Mokonzi asali nyonso bayokana, mokonzi pe azu déception. Bo alobi bo tokende na manduki. Bangwana bakoti zamba. Mbala liboso bakotaki bandeko bayokaki yango penza bayebi ndenge ezalaka. Lisolo toyebi oh na libota oyo bakufelaka mwana mwasi wana botaka na zamba. Na tango moko mama aza kobongisa wandu soki pe mbwengi. Mama bote na yo. Ah boni boye malamu. Mama yoki sango te nini susu. Oyebi ke ba guerrier bakoti na kati ya zamba. Oh olingo loba nini wana? Ezali kama ba monstre bazobima na zamba o. Igwe na ezemo batindi ba guerrier na kati ya zamba baboma ba monstre ngo. Eh sango se keise panzani. Ça va toyoki kaka. Ah papa esa ya solo eloko ni esa ya solo ke ba guerrier bakoti na kati ya zamba balobi bongo kasi bango mo ba mimemi na mission suicide bakende kokufa kunetali bango. Oh ngana yebi ba misusu désespoir ba moni déjà que ba guerrier ba kei ba kozonga susu te. Libota evandaka nango pe na kimia. Libota oyo na rapele ekufelaki mwana mwasi oyo akufaka na zamba. Eh suspense. Eh eloko moko eleki boye na moni yango bomoni te. Oh malembe nini ko? Tela kuna eloko mo eleki boye. Ah bana basi pata musele keta leki. Ba mona ngo kama kama molimo ba sans effet bandi. Oh mais serviteur accueilli. Eloko ezate. Oh il n'y a rien, c'est l'homme qui a peur. Oh eloko yite namoni eloko tenga na fande kiwana namoni kama la eloko mo eleki boye. Si eloko ngo wapi yango? Molimo ngo longo zamba ekoti palais royal nazobanga. Suspense. Voilà chef de troupe Otega. Mayele azonga na résultat, azonga na victoire. Pour mo konza promettre bango lokola nanu bobalite ceux qui bokebo zongi ha moko na bino na kopesa ye vierge. Mususu na bakisi mabele bozo mabele ofele. Borobete masolo na bakoko na bino. Keba na bandoto wa baba. Suspense. Ba guerrier awa bakoti sûrement lisolo pe histoire ba yebi malamu te. Po bazo kende ko bundisa ba innocent oyo ba bomaka awa il y a de cela des années ceux qui boyebi te.
awa pe DS moko babengi Ezewani azali keba Ezewani ayebi ke mokonzi nde mutasala kimbeba mais mokonzi atindi ba guerrier ba défendre ye milimo etomboki bandeko eza pe na raison nango akotomboka tokende tozonga po mokonzi oyo nde mutasala asala kimbeba oyo abongisaka te lelo bambula eleki abandi ko gérer likambo na minduki alors que likambo ngo eza ya molimo bango na bakoti baza kotambola bakosopose batelemela esprit nyonso forme nyonso kobimela elataka nzoto bango bakomona ngo basilana oya kolonga na simatala mokonzi ye wana vandi alobi boye oyebi nalingaka yo penza na motema nanga moko ezalaki intention na ngati na salango bongo oh désolé dispari mwana mwasi oyo akufa abotaka mwana na zamba azalaka mwasi na ye ya kala siko yepe kozwanga na kende dispari bazalaka basheri kala likambo azemi nde mutebomaka makambo mokonzi abomba foto mokonzi aza moure basouvenir akala nzoka avandisaka ngo na palais landa lisolo 50 jours avec Christ likambo yebandaki na zamba ekosila na zamba voilà totala baguerrier balonga tote soki baguerrier balongi seke ba innocent bakufa kipamba oui soki pe baguerrier nyonso bakufi seke ba innocent nde basali revanche bandeko tokotela banani ekenge kaka forest filled with death, filled with sorrows, filled with fear, filled with trembling, filled with danger. Onyaga kwana ya soya, don't go alone, 'cause it is filled with danger. It is filled with strange things. It is filled with tozalaki wapi to mona palais royal mampinga keba sécurité la police motuka koti motuka ya talo sirmeza visite ya bato oyo bauti mosika baye koluka nde Suzi mwana ministre mama ye wana mama ministre akiti aye koluka mwana na ye atamboli mosika kino akomi voilà bayambi ndenge sengeli nsoka nde baboti bazaki na motema kimia te mama lobi jamais bokonzi ki ministre evanda na yebi ke mona na ngasa na sens pas importante koleka ba poste nyonso na kozona mokili ndeko yo pe sosola otiaka valeur bomoto te otiaka valeur ya bambongo na ba poste keba otika ngo un jour mais bato kopesa importance barobosa na yo te bon son excellence nayebi ke ezalaki pasi mikolo na kati ya mboka na ngai mais toutefois esali lelo 3 jours piton wana azo telema na nzela azobimela bato nyoka wana azobangisa bato bazobima susu te mais nasepeli quand même que yo orépondre pe oye oui c'est parce que tant on a bandé koya na kamwe na mwe na pe nyoka na nzela te ndebo bandé koloba bon kaka nde na loba ki liboso nazwaki sango ke na tongo lelo
boza koya. Bon, ezalaki arrangement na ngana bongisa pona ba raison ba ebele. Soit na kotisana no ba guerrier na zamba po basala défense ou soit faina zelana no na yebisa bango ke non to yambana no son excellence comme ça ba sécuriser nzela wana yo ya nano. Alors il fallait qu'on ait le choix. Alors ba guerrier nzoka ba kenda ki na zamba. Ah oui, ba koti zamba. Pona kende po ba ke komona ba monstre ba boma bango. Ah. Bon. Nakoyebisa mobali na ngai deke na zongi na ndako. Pe tokotala nini tokoyi kosala pona kosunga bino batoyo. Ah, maman kosala ngo. Oui oui, nakosala ngo ma chère. Merci maman. Oh, de rien. Son excellence. Koto oyebite ndenge assistance na bino ekosala biso makasi. Ekopesa biso bien. Ya liboso. Merci pona mobali na yo. Yebisa penza merci parce que a repesa biso assistance o ekosala biso bien. Nayebi ke azana influence na kati ya gouvernement. Nayebi ke ekosala quelque chose. OK. Merci mingi. Mama ye kino amoni mwana na ye ya mwasi. Alobi bon, ntango na kosola na mobali na nga ministre. Ba kosala eloko pona ko batela ko sécuriser mboka mobimba. Mais déjà ba guerrier ba lukaki ba yeba nini yango kaka. Tokende tokanga bango monoko. Bangwana bazoluka bazokota. Lelo na konda bimite. Lelo penza kimia na kati ya zamba. Suspense ebandi. Aza mosika te nalobaki yango. Aza mosika te boyebaki malamu. Manu. Coup de feu. Coup de feu. Ay, abimi. Coup de feu. Molimo azwa yango te. Bidenda. Coup de feu. Bidenda. Amemi moko. Dispari. Boyebaki te nsoka fale bolengelama. Bamemi moko na bango na molimo. Balimwe kaka mbala moko. Balimwe bakei. Bande kwe bandi mabe. Bakende kizamba me balonga sinon bakotika la police teza molai. Kosuka wapi, gardez rendez-vous prochainement, tozo continuer, tozo landa bongo. 4e partie, histoire nabiso, 50 jours avec Christ. Merci et à la prochaine. Nabandimbola avec Didier Parfait. Voilà, tozo continuer. Baby.